Kami 3W Congo communiste na ba yo ba ndika biso na ya Congo le Congo les gens la population gouvernement ya cohésion nationale technique ko ba les misela na kati ozomo na opposition eza na kati pouvoir payer eza na kati donc toute la population opposition peut être pour travailler ensemble. Nous avons battu baza kaka opposant ou bien baké na bango nangambo na bango kuna ou bien bazo travailler pour na mboka. Mais nous avons na Fidel Mabala alors que non des ans ba o bakei faut ba logo la bango la partie de toute la population ba sepeli to ba sepeli to yokaba. Papa. Moi, tu maman journaliste. Gouvernement ya sika yango to bande kozela ebimi gouvernement matata mpona. Mais na kati ya gouvernement to komo mwa pe ba opposition pe na kati kalate bazo banda do ba bandi da misala po déjà nomination de SSM ba komba ministre. Bon siko baza bo opposant ou bien nini mimi baza batu ya MLC. Tozoma président Thomas Luwaka et Gwako maire na Germain Kambi. Mais tous les bâtiments bazaka na kati ya opposition ou bien bazo travailler dans le gouvernement. Maman, merci pour la moto na yo mais eza passé. Moi na biso il y a trop des aventuriers dans la politique. Bali misanga na eza ba trop il y a trop d'aventuriers. Parce que moi au temps la ngai Thomas Luwaka n'avait pas le choix. Atira la MLC na Kombo. La députation à Katana, atika na MLC na Kombo wana mo. Nani kila moi mais to yebi banaka yezo yebi mobutiste a MLC le loyo ceux qui a aucun comme la gosse à travailler dans compte à majorité c'est fait normal donc non autant là opposant ceux qui réellement opposant faut pas respecter le mot d'ordre il y a président la banque autorité morale la banque Azali Jean-Pierre Bemba je pense que dans l'information lobby que na temps on a réfléchi que MSC éradié bango dans liste na bango ya liste ya membre ya MLC parce que nous était Germain Gambinga déjà c'est le mot là na MLC ça fait parce que une année à le mois déjà la MLC Thomas Luwaka qui a cheval le position ya neko banate donc ce ne sont pas des opposants on a pris seulement bateau aussi au bateau bango parce que préparer qui déjà malé mais pour pas région de bango ça dit quoi c'est pour que la majorité au pouvoir peut perdre azako pasola de MLC nambu bandaki na musoko bobosa ozana une longue mémoire bandaki na nani Yves Kisombe babeni Yves Kisombe na maele akenda d'ailleurs ben François Mamba akenda la nengwana lelo oyo balandeli Thomas Luwaka va récupérer Germain Kambinga déjà coûtous Germain Kambinga déjà depuis kutukala ngana ebele na RCD après un temps on a MLC ceux qui c'est tout à fait normal ils ont un système amour donc il n'y a pas des opposants sauf opposants autant à ta vie à 10e rien parce que les restes là aventurer il n'y a rien à espérer pas une bango qui a bana choix consulter ceux qui réellement bazar opposants ballon dans monde d'ordre partout on a vu c'est bon OK beaucoup n'était beau travailler on sont OK ne kuna azano opposant c'est ça que mon monter de mon moneti ke ngoyo bisanga ke ngata na moko bana opposant bana moko na moko ke mabi face opposition mais parti à caméra to mo bata caméra bazate bata IDPSP bazate mais quand même to IDPSP bazate bata INC bazate bazo respecter baza objectif na bango ke bazo be pouvoir ba gérer mo na ndenge na bango na selon vision bana mais oyo nyonso ba kei baza ba to ba ko supporter opposition te ba yaki na camouflage à opposition vieux 10e miracle ba vieux na biso l'acception de la tabo alors na biso alors que ça course à toma bandi on a batu mususu aina li bandité no ka bi course à bandi mongo ezali wa pesa akati suki akombe kovo lokola batu za bandi maintenant kuteme course l'équipe moulai na kata nzela mususu suki ani obota et reverser que azakina li bandité akataki ne suki ça c'est camouflage donc na ya ba opposant ka motema alité akiti na suka azo be pouvoir à cette vision à c'est ça. Merci papa. Ça fait déjà au moins une année Maramboyo et la cohésion nationale. Il bandait déjà il fallait faire Mabandaka. Mais si moi Tamoulaï, il va y avoir la cohésion nationale.
opposition ebele baboya na bango pasi oyo toyebi bazalaki kuna ezali bato ya MLC na bato ya palu bango bazalaki ti tozeli ti baresultat yango oyo baya kobisa baese ya bato fo baparticipe na bango MLC baza kuna nalwaka jamais na biso kwaki baza bato ya MLC toyebaki kino bango baparticipaki na commission nationale sikoyo tozoloka kino MLC baboyi bato baparticipe na gouvernement na cohésion nationale assemblée na bango basalaki année passé kuna na 2013 bango nyonso bazalaki sikoyo ekomi kino oyo bakie kuna so bakie kuna bainstruit bango na MNC kozoyeba te ese baparticipaki ube baparticipaki te si baparticipaki baotikala kuna mpo bango nde bandimaki bakor wana ya cohésion nationale MNC batravaille na bango so bandimaki te inutile ya kotravaille kuna toyoki no nani komboni nani Fidel Baba Thomas Luwaka non oyo jamais kandi oyo auti CPI nani Fidel Mabala ye ayekoyaki no Thomas Luwaka bango nyonso nde bakie kuna atuka baza insprit balongoli bango vraiment catégorie na MNC toyebi te tozozela suite bango baleka te mpe bayebisa biso bakotravaille ou bien bakotravaille te est-ce que bango baza bavrai opposant bon en tout cas bato misato wana déjà tendance na bango banda kala yebanaka te tokoloba meme ekwaki te ekwaki mpo toyebi na position na ye te mais Thomas Luwaka germain déjà ça fait kalasi alongwa na MNC balinga ye susi te déjà comment déjà traite toyebai déjà makambo banda kala en tout cas azalaki esprit déjà na MNC oyo Thomas Luwaka so aza bokilo na bango kuna so ndeni toyebaka te position na ye eyebanaka te aliaka na ye tous les deux côtés bango vraiment moya côté bango eza te bato oyo bazo toyebi bakoposa po balitaka ma na mboko toyebi bango okino so tomoya quand même bilongi na bango kuna toyebaki na opposition eza kuna en tout cas opposition eza kuna te oyo nyonso bazwa eza bato na bango bazoyi bango déjà banda kala parce basomba bango banda kala en tout cas kuna opposition eza te. Merci papa. Merci. ezaka opposition ndenge mboka ekotambola oyo tu opposition ata opposition mpe ezala nango babanda mpe koloba na bango comme te bakoti na pouvoir ezaka ndenge moko kaka ndenge moko kaka nde bakosala eza likambo moko te ekochange bazala na opposition kutu babandaki koloba bo surtout babendi bango na pouvoir bakolobela biso nini donc se bacorrompre est-ce que vous avez que bango nde baza na bakomi na pouvoir ou bien baza kaka na position na bango ke baza baopposant mais bake travailler na pouvoir te nga aza naabenga si baa na pouvoir bakoti na pouvoir soki bazala na opposition kaka normal mpe bazali ngeka bazala dynamique kaka na opposition na bango mais comme te bakoti na pouvoir batrahir mpo bakomotive bango kaka ke mpo bazala kaka na mabe oyo ya biso bakoloba bango te mpo deja eza loka mutu bapesi yo mutu olela nzala opesi nga biloko okofinga nga susu donc bazala te biso towana susu ke mboka ebonga changement ezala surtout d'abord ke likambo ya tracasserie à la police. En tout cas, pardon vraiment na directeur à la police, à région de ba policier. Biso toza ba travailler à la police c'était pour tout foutre. Toza ba travailler à la police c'était pour tout foutre. Biso to komi ko foutre à la police. To dit pas nouvelle que ba policier o bazwaka ba bisi o balwa po ba kongola mongo ba futaka 50 000 na hôtel de ville. Siko zwa 50 000 wana na journée. 10 jours ezana combien? 10 jours 50 000 wana 10 jours
50 000. 10 jours, ils ont 500 000. Un mois, ils ont 1 500 000. Dans une année, et puis c'est combien? Et puis c'est 1,5 milliard. Aux hommes donc, c'est normal, il faut pas ça là. Mais le gouvernement, c'est quand même un changement de quota. Les bâtiments sont le changement de quota, c'est pour Moussala, il y a des policiers qui ont 3 ans. Il y a 5 ans. Il va changer combien de gouvernements? Il y a 3 ans. Si on a moins de motos, il y a une élection, changement et quoi ça? Aux hommes, on a donc tout CP là. Si on a un intérêt à Bango, et ça, on a un Congo, et ça, et balé. À tout qui coupe ya mai, et vous diminuez. À ta bazoli à Bango, ils sont toujours toujours vivre. Mais, voyez, tous ces pays ici-bas, moto na moto, à beaucoup de fois, na mabe oya osala. À Rosama, na mabe oya osala. Il y a bien beaucoup yo. Na moi sous nenga olobate, gouvernement nenga va changer, soit disant. Va changer pour en profiter. Au changement, il y a pour nous. Il y a un communiqué, opposition, on a pouvoir. Pour les gens, so la pauvre marque, beaucoup tambola bien. Et que ça la bien. Mais ce que ça a pour en profiter, nier transition et ça va passer. Merci, papa. Bon. Malheureusement, parce que le gouvernement est bimé à un moment où il y a monté. Et tant que le gouvernement a cohésion, il est quitté. Bien sûr, il y a un moment pour a besoin de gouvernement cohésion parce que tout le monde est en opposition influente et ça a un gouvernement en athée. Et ça, l'opposition, il y a un bateau désespéré, comme il y a un zala, il y a un côté. Pour le retard, tout le monde a battu IDPS basate, INC basate. Tout le monde, pour tout le temps, opposition ma casse, moi ma casse, tout le monde a bango. Mais tant tout le monde battu, ça veut dire que les gouvernements de cohésion nationalité. Pour nous rejoindre, M. Thomas Louaka, Germain Kambinga, tout ça, par exemple, maire, baza battu déjà, même la partie na bango déjà, comment déjà dans Nzala. C'est trop dire, mais il y a un pouvoir. Quand on est côté, cela veut dire qu'il travaille parce que Thomas Louaka déjà dans déplacé de Katana, a tiré dans la partie. J'aimerais Rambinga déjà. Côté Moussou déjà, tout le monde a déjà parti, j'ai bien gagné. Soit côté na chance de pouvoir. Ils ont déjà travaillé pour ça dans déjà. Mais pour l'opposant, ils ont opposant, ils ont le gouvernement de cohésion nationale. Le gouvernement de cohésion nationale, tout le monde a tête figurée, ma casse opposition, mais il y a bazala. Opposant ma casse, tout le monde même député, il y a un côté dans le pouvoir. Tout le monde même député, il y a un côté dans le pouvoir. Mais tant que les députés n'ont pas de droit à faire un bazate, il y a opposant les gramines à TV ya mwamba Frank Diongo amina Frank Diongo kombo na ekimingai azate na azate ozo moi déjà Martin Fayulu azate quand même bato bazo sama opposition ezala pe na moi ligne bato na bazate zo mona que franchement les gouvernement cohésion nationalité les gouvernement matata dé parce que ba reconduire ba remercier ba nsuo ba remercier mais les gouvernement cohésion nationalité. Merci papa. Il faut que déjà la opposante comme il y a l'ongwe bakomi kuna batika la kuna ba opposante il faut que le monde na MLC baza ba opposante le opposant jamais contre une partie là ba opposante tu go opposant solo azana opposant solo que dans mboko azate ata IDPS bazate ba ata INC ba motu bazate ba opposant solo ba ata na mboko la solo. Merci papa. Je sais pas, ce gouvernement, est-ce qu'il va associer un peuple? Il va associer un peuple. Le peuple va souffrir.
na bapasi surtout bamakambo ya sous-traitance yo oza kosala mais ozali na sous-traitance ye afayini na ndako aza kozwa mbongo ebele ye aza kopesa ba $100 ya salaire leta otaka makambo wana te kaka tolingi te lokamo bakomi wana bataka makambo wana nyonso maintenant na kati kuna tomona baopposant bakoti kuna na kati na batapu majorité mpe baza na kati oyo bakozwa bazwa kaka me toza na posa biso peuple tosepela eza te ke o opposition o mouvement o boye te eza na posa oyo bakozwa place mpe bapasi ya peuple ke peuple aza konyokwama totika tolongola peuple na bowumbu lelo biso tolingi yango wana eza te ke bamole bakoti bafandi akotala makambo akomi ba 50 biro ezaka wana. Merci papa. Na suka ya reportage biso oyoki ndenge bana mboka bato ndenge population oyo mingi alobeza te biloko boyoki na bato totala kaka ndenge baotravaille soki bango baotravaille te kaka bango soki mpe baotravaille kaka bango nyonso sisi na biso bana mboka ezali basala po mboka ekende liboso. Apesi merci na famille wana yefuta suka image oyo merci na pasi kitala ye nde motango te yango apesi bambote epakiki bisolo ye nde moto aza libongo na kongo okole news.com naposani te directeur na biso ya programme équipe na mbeki apesi bambote apesi bambote ebele epa charles falefale na belgique ngai abengaka o cour suprême talaka yo mpe na nga na lelo revoir abengaka o cour suprême apesi bambote ebele Claudia Povana, Flori Balekomoso na Londres, apesi yo mbote pour l'ambassadeur, apesi yo mbote Dojo, le véritable British na Londres, apesi yo mbote na bosani te Guilain Lokwa talaka yo nayebi ke kala te okita mabele ezala esengoato apesi yo basala macro na bosani te grâce ya makanda ami ya chic pembele esika boza na Paris napesi yo mbote napesi bino nyonso mbote no bato bolandaka biso na kongo lokole na lokolo ya kongo na bosani te emama nzambi production esika oza kuna belgique napesi yo mbote na bosani te classique de jésus napesi yo basalama bino nyonso na souhaite bino bameilleur pe merci tobone na palasi merci